Mais oui, que moi aussi, il y a des réseaux comme prophétesse. Nga na kenda na nga na continuer vie na nga. Idée où tu es Idée ya. Ya basali ya Nzambe ya lelo. Oh. Boyo mona tena ba église, ba pasteur rebelle, ba prophète rebelle, ba kaboli, ba famille. Ma problème il y a ba réseau, na moi si na ma prophétesse, c'est souvent des. Bien, mesdames et messieurs, très chers amis téléspectateurs, bonjour à vous tous qui êtes branchés afin de nous suivre et bon dimanche à vous tous. C'est bel et bien moi, votre humble serviteur Merveille Kwedituka, maestro de la presse congolaise avec votre émission. Restons positifs, avec plaisir de vous présenter cette émission sans plus tarder. Je passe mes big dédicaces à vous tous qui êtes branchés afin de nous suivre et je profite sous cette occasion de dire un grand merci à cet espace Salon et Panabiso. Donc grâce, c'est ça, salon et panabiso, donc grâce, le salon moko kitoro. Ah maintenant, marambo etali, suki nabino, marambo etali, pellicule, manicure, etali, soin des visages, etali, préparation, il y a moi c'est libala, to mobile ya libala, bokende, mosikate, na et panabiso, donc grâce, et ça justement sur avenue, sur avenue Force, il y a mon nom. Sur Avenue Force, non loin, il y a direction, il y a Gambela. Voilà, donc. Et Panabiso, grâce Salon Kitoko et Zaliwana. Très chers amis téléspectateurs, aujourd'hui j'ai réel plaisir de recevoir pour vous celui qu'on appelle Mwana Mwindu, artiste Nabino à Pesa Magambo. Oh, à Pesa Magambo. Azo continuera toujours copier Sabino Makambo. C'est avec lui que nous allons réaliser cette émission. Je vous demanderai de rester branchés du début jusqu'à la fin de cette émission, car vous avez l'habitude de regarder vos films et pourquoi pas dire vos pièces théâtrales na air oyo, tout na moment oyo. Mais aujourd'hui c'est une surprise pour vous de recevoir, de regarder cette émission. C'est pourquoi je vous demanderai de rester branchés du début jusqu'à la fin de cette émission, car je vais recevoir pour vous le Mwana Mwindu, qui est l'artiste comédien ou le patron. Il y a groupe O et les Kakana moment O. Avec lui, nous allons parler de tout, sauf rien de ce qui concerne vraiment ma pièce théâtrale naïe, film O et Kolekana Oyo. Et Koya, ma question est Kozala. Oyo bino botindaki, yango tokotu naïe. Je suis la même morale avec mon réalisateur. Il va déjà nous prendre en plan d'ensemble pour que je puisse bien vous présenter l'invité d'aujourd'hui. Avec plaisir de lui recevoir. Mwana Mwindu, TNT Sabotana. Non. Tu sais quoi? Ni ne sala que ozala non ozala comédien eza doto eza yomo força kozala comédien. Déjà première question nanga on avant koza oseka so moninga pona seki so trop na parler yango esali ke mon ko section na sexara trop na parler wana yango so moninga au monde ara ne au monde ara na TV avec plaisir ya koyamba yo Mwana Mwindu ezu mikolebele na yamba oto. Je sais bien la dernière fois on a yamba ezalaka na CB et na Congo Media Channel, la chaîne Congo Media Channel ndena yambaka yo et l'équipe a mikolebele. Aujourd'hui na joué les sous occasion ya koyamba Mwana Mwindu. Boni bien maestro Nzambe azobatela na pesi pe bambote na batu nyonso. Bonsoir, bonjour na bandeko nyonso bazali bonsoir télévision oyo bazolanda biso na bafani oyo basoutenaka biso na bato batikaki biso te na pesi bango bambote bo continuer kaka air nyonso tous les jours na ko soutenir biso ekozala vraiment malamu makasi. Ekozala malamu makasi. Déjà si c'est à refaire balobi ba banela mokili oyo Mwana Mwindu, est-ce que oko préférer ko sala toujours théâtre to ko changer cop mususu Mwana Mwindu? Bosiko so abaneli mokili banda yo botamati na age okomi oyoka dali solo mokili mo ezalaki oza deuxième mokili tout troisième mokili. Oui bien sûr, tu dis que tout ça mokili si je m'abuse pas oza mokili au monde tout mara mokili natanga ba Sodome na ba Gomo yo oyo senga Nzambe oyo biso oyo senga Nzambe te oyo biso Nzambe so bandeli mokili fo sala nga boye jamais pour oyo biso toza lelo tona oyo zali eza to senga ki ngopa Nzambe te Nzambe nde ye moko ayebaki ke maestro akozala journaliste après journaliste akozala boye que na ibisa Nzambe eza impossible na ibisa Nzambe soko bandeli mokili osala ngai kaka o sala nga impossible. Comment tu te sens na pona oyo ozala comédien aujourd'hui? Tu te dis que tu es comédien oyoka ndenge nini osanta nini?
eza musala nanga tangu babenga nga mwana mundu artiste bazo détailler pe na vie na musalo na salaka et puis ça nga lokumu par rapport ya avant na sala makambo yo ezalaki ba place mususu ezalaki difficile pour na kokota mais na nzela ya musala oyo ba porte na ngai ba place tout et comme poelele place tout so na kina toke porte so ba yebi ke eza mwana mwindo so ba reconnaître ngate so na yebisi bango to bato yebisi bango wana mwana mwindo o mona na ozala nzela moko boy ozala nzela moko boy déjà kotala ba boti mususu ya ba boti mususu ba mona ke non mwana ko sala théâtre eza peut-être ba jaka ngona ba lolenge moko boy s'il faut que mwana mwindo peut un jour à sala théâtre est-ce que oko encourager to oko yebisa ke non ça la théâtre ça là et l'eau comme parce que moi-même ton père je suis dans le théâtre tala ba bilo na kota na boy alors empêcher moi na ko ça la théâtre té na boya té mais ezaka raté ma théâtre même si ata moi na voyager faut pas ça ka moi na conseil oui bisa moi na moni mboko ozo kende wana mboko okende faut landa lokolo ya bateau koti na mboka même ça ta tant que maintenant qu'il y a des classes, au moins maman le non qu'il y a des classes boy, bilial y a té. Ata jour où il retombe tout sombe le attaque gâteau té, sombe ninga quatre le attaque gâteau na tout biscuit collé à té. Et ça quand on a théâtre, nous sala nyonso ozu au moins na poni alinga sala na kopesa eka conseil. Et ça na ma parents mususu autant que ça mona alinga kinda autant que ça mona na suye na ezala ki mona na so assisi classe da docteur. Au moins na lobby mona na comme mécanicien. Moni, vie et ça, parlons de l'actualité. Le Baoutiko commissariat président, il y a tout y a théâtre, il y a artiste et comédien. Le président Saïsaï Fiston, Papa Massoum Azalaki Wana. Aujourd'hui, c'est Fiston Saïsaï qui a remplacé Papa Massoum Azali. Aujourd'hui, comme Eli président, il y a battu à théâtre. Est-ce que Azali vraiment, moi précision, si Kawana Azali président, il y a battu à théâtre, il y a une association, il y a battu à théâtre, il y a un président un peu d'éclaircissement sur là, moi, pour la Nani. Président ça il est là comme président il y a battu théâtre et le moment que président a battu théâtre nyos alors il y a peut-être une précision sur là président a battu théâtre nyos ou soit il y a une association où ils ont englobé quelques têtes il y a battu théâtre ndé comme président na bango les associations où ils ont dépendre na bâtiment songolo basangana ki pour tant président Massoumou ceux qui ont président Massoumou azalaki tant azalaki président tout va remplacer président Saïsaï bon ils ont association morobo oyo bato basangana ro bakuta na rande bango nde baza ba leader so no lobi ko za la président ba théâtre nyonso nde ba lobaka so président Saïsaï za président ba théâtre nyonso bon pour nga banana bandi arango ata pa Massoumou tanga zalaki na Saïsaï nde batie bon na éviter importance ya kozala au moins kozala président faut au moins aux président batio président au même peu implice na makambo au batio na ki président bon qui président Saïsaï na ya président Massoumou ils ont président ya bata théâtre nyonso ils ont association moko po association bata théâtre ils ont mon côté association bata théâtre ils belé ba président lo sanzo bazali bata belé basala ba association na bango président Massoumou pe aza président mais tant que ben ça rabat ba réunion tant ba kuta na au monde que bata théâtre ba réunion sauté au monde une grande partie mo ba mais une grande partie musu ba na association mo robo au monde ils ala bongo bon cause la président ça cause la président batu ya théâtre ya une grande partie ya batu ya gérer et ça problème té et ça problème té c'est que déjà koyo kam biano na yo c'est que moi mundu za na côté wana côté wana ndeni une grande partie bazo ko appartenir na association le président ça c'est azali président papa ngala mona makambo wana za rolexa ba parlons maintenant du groupe Palais Royaume et Tambolamaka et pas il y a Yemoko le président Arnaud de Moana Mwindu TNT Sabotana Moutoua Kangi CBS télévision s'il faut le dire Batou Bala la raté comment oser là Moana Mwindu chaque dimanche na 22h40 qui
qu'est-ce qui a fait que non aujourd'hui moi na mwindu ozo en plaire oyo malgré au temps on a un moment où balalaka mais du moins na mwindu pendant que baso benganga non blessé bala mwindu le pasteur qu'est-ce que tu as fait pour que okanga Kinshasa to CBS na Erwana ole bato balala ba ozela ka bon nga problème eza nini tawo na ndako kusenga nini espace na CBS na yebaki ke nyoso ba opesa nga na musala oyo nga naza nango ata bapesa nga 0 na nga na zwa kaka déjà film na nga tawo na sala ki tawo na ki osenga espace na CBS na kutena ba chef ba konzi o baza kuna na ba chef Dido ba junior osenga ba chef na ngai tawo na okende kosenga espace na yebaki ke film oyo na sali na musalo naza nango ata bapesa nga 1 heure na oboya te pona yebaki bato ba Holanda ba consommer pona yebi mutu na ngai ndenge na komelaka film ndenge okomelaka film du coup tu nous as donné basali ya Nzambe ya lelo idée ya basali ya Nzambe ya lelo et utaki wapi mwana mwindu idée basala Nzambe lelo moni lelo théâtre belé théâtre belé na Kisasa oyo bato babosa na réalité na ba théâtre Kisasa oyo omona bato bakomo luka puisque basala kaka asalelo mo boye sexa bato pe ba théâtre eleka o bato basala kilelo omona mama na bana mama zana na papa na bana omona ba hôtel film mo boye omona place mo boye omona ba tableau mo boye pesi pe soni omoni papa et pesi soni par rapport ndanga vandi na bana ne mama vandi na bana omoni théâtre lelo bato ba éduquer ma cité mingi ba théâtre lelo bato ba koti mingi na kisokserie omoni kindoki o bato ba omona na ba théâtre za loko o ba olakisa bato ba scénario na ba théâtre kindoki abongo ezala rateza lokuta bato ba osala réalité o eza ya makanisi ya refondé ke ba osala réalité o esenga réalité te po omona muto osala théâtre omona patron mo bakende ko simba kisi tel exemple patron mo bakende ko simba kisi ba pesi ba mibeko wana ba pesi asali yango te omona vandi na ndako bo otala TV na mwasi na bana omona ndoki koto akende ko simba kisi abimeli na salon et alokuta te. Là, tu veux juste nous dire que non, quoi apparaître à Moutou Boye, incarnation à Moutou à Limoué, à Bimeli, et existera. C'est ça le kouta. C'est vraiment le kouta. Même si ba marabout bandoki, ba vérité bandoki, comme ça bangonde ba film, ba comme hôtel au monique, Moutou mo bokoto que non simba kisi. Okeno simba kisi pa Moutou mo makambo ya contrat bo sala ki na ye simbité abimeli na ndako. Ofana na ndako hôtel la TV na bana. Na mwasi na yo. Koto ngeno sima kisi mettre là ndona ndako lokuta oyate oyate ndeni me biso tozo mona attends moi s'il vous plaît lorsque bino bolaksa biso théâtre du coup boza ko éduquer biso o da toza da éduquer mais boza ko rééduquer biso boza ko éduquer na bana na biso c'est que na bana na biso net biso tant toza ki bana miki ba théâtre beto on est ko kola nangu wana tozo déjà que non ndoka limwaka c'est comme ça que ndoka limwaka ndoka pumbo wana butu parce que vous n'avez pas la bino et aujourd'hui yo on a besoin que non biloko wana ya lokuta to copien de ba Nigeria ba kosa biso le monde lokwa ba Nigeria ba yebi makambo ngo nzoka nde makambo to copia pona bango to copia to komo sala ya lokuta pondo ki moko na butu soka lali po bima kenda tika nzoto kina na nzoto na ete esprit molimo ebimeke ya kene ko loka bolali pe na ye yo déjà on a un document bozani ya famille po biso pe tozana ba ndoki otebi bazaki na ba famille to na lala pe mukolo mususu te na vandi bona otala soko limo na nzoto mais na moni alali vraiment alali au moins ndoki ta bimi to ya limwe yo la s'il vous plaît le gars Alexandre là on les sauter on a la ndoki muto vraiment babete la ngali sur la ciao. Non, c'est l'ambiance de cette émission, très chers amis téléspectateurs. Tout ça, moi, la mouille, il faut comprendre. Moi, la mouille, dans le big, non, à la ligne de moi, il y a Ndoki. Alors, les jours là, on a la mouille, la bouteille belée. Nata la soga au lit, mon anzoto, mais la mouille, à la ligne, vraiment, à la ligne. Alors, il faut me lever les lignes, na katina. Bon, moi, ma kama molimo, oza ya molimo, ma kama esprit, la spiritualité, souka kana, na molimo. Omoni, même si. Et tel exemple au moins mutu moko simba kisi na Kasai
akenda kwa nganga na Kasai alobi te maître na posa boye maître na pesi eloko ayebo abebisi bikila maître na limwe banda Kasai bimelo na ndako. Mais c'est possible. Jamais le qui bokisi eza lokuta au moins so simbi kisi quelque part au déplaçant au kende quelque part au simbi ta musu kisi ndeza boye ba contrat na ota mususu oyo esenga kina maître wana au sali en ngote pour yeba ke makamna e fouté au moni na vision so bali au mona et ya na vision na webiso makamba solo ngana webiso makamba solo po na yebi banzela ngondenge zalaka et oza elo mo bo sala ki okena ndako nganga epesi mwa mobulu par rapport ya ndenge babisaki osala so lali rolala boloti maître wana kotoke ndo simba kistam so la nuna nzete awala nuna pau omona ngona ndenge ya révélation na ndenge ya ndoto ndio moso la muki o comprendre que ndoto yo na loti eza mama be tika na benga na maître na nga allo maître ndeni na ngali na loti bo maître ndo biso te elo mo na bisa gol falo sokola mai mo boy wana yo rataki talo salaki boy yo fozonga kaka awa ozonga kaka na temple maintenant on limoto wana ndapu na yo limote moi mundo là tu veux nous dire que au moins ce qu'on faut ça la réalité ça ma réalité batu na ndaku ba comprendre la réalité peut-être lelo komi réalité on to sala batu ba hôtel la biso na TV za refondé batu belé babosani réalité yango moni que na premier film na ila bango réalité na te vraiment kindoki na kisi musika to beta lisolo kisi ma prophétesse akinanda kwa nganga mais to tie vraiment kisi musika pour ça to bito sala ba scénario ya banganga wana ya ba kisi wana na ndenge batu ba sepela au mona ka to fondé to sala réalité ya ndenge ya kindoki vraiment te. OK. Alors olingaki siko nini na pièce na pièce na auto na film na o yuti koleka. Qu'est-ce que tu voulais bien remporter na kati ya théâtre o yo monique non baninga mususu ba osala eza ba ironie to eza ba o eza ba imagination na bango. C'est lo ba imagination na bango. Bon ba groupe belé ba osala eza ba idée na bango. Alors ya yo eza ki nini posa na yo. Bon posa nga ngana on posa nga zana ona batu na ba moni wana po omoni théâtre na biso l'équipe basala nzamba lelo etei batu makasi papa mama ba yaya bana batali place moko omona te mama a hôtel la théâtre na bana batie tableau mobe omona tableau mo ya soni po ya tableau mususu ota na ndako ya le rwanda tinga na hôtel la théâtre na vandi na na ndako mona hôtel théâtre na mo théâtre mo boy place mo batie ya soni ngomo ku na kokite mbamona na zumba la na place na lo bana kanga na zumba mo TV na scène na ju télécommande na maili na kangi na esi mo na kende olala pona nini hôtel ma film mo na moni hôtel na mona suka et pese conseil moko ya bien te omoni surtout bana na biso bazaya ba 12 ans ba 11 ans ba film mususu mona eza na film mona hôtel mona conseil ezate pe ba théâtre lelo komi omona mwasi mo boye mutawasala mona mwasi mo bana katanda kwa libala baola saka mabina eto mobala onyokola e baola sana sima mobala onyokola e bayokola kisa sikoyo abimi libanda po omona soki siko papa moko boye na mama moko boye na ndako libala na bana na e baota théâtre mo mwasi mo bala za na alliance mo sala buzo batote ya bana na nini o baota la théâtre ba vanda famille pour na nité to ko sa théâtre mo mwasi mo be pe libala mobala sali mabe asali banko mais baolinge pe libanda kangi ka motema ozomona peut-être lelo mona mutu moko boye abanda azaleli malamu ba ko proposer mabe asali mabe mo akana suka bongwani c'est que to te bano ba otala biso bana mike ba mama bandeko ba otala biso nini soki mabe mo weye na katanda kwa libala nao osipote na aposali mabe apona suko changer motema non to ko sala pe obanda ko mona mabe na ndenge ya bolingo na bino omoni pe mabe ba proposer pe ba mitu kapotika mobile no tiki epete ti na suka ba monoka bino pe bobalani boza pe ka ensemble. Bien très chers amis téléspectateurs, comme je vous avais promis de rester branchés du début. Oh na ye nango yango wana. Oh différence oh na ye nango. C'est ça. Comme je vous avais promis de rester branchés du début jusqu'à la fin de cette émission, car vous ne serez pas déçus. Je vous rappellerai que nous sommes avec TNT Mwana Mwindu Sabotana, Moutoua Kangi, CBS, chaque dimanche à partir de 22h40. Borataka. Pièce théâtrale n'a été car ils ont vraiment co-éduqué entre-temps à même biso réalité naki lelo. Yaboy naye, hein, ba mise en scène. Mwana Mwindu TNT.
tout le monde a baninga mususu lorsque ba osala ba pièce théâtrale na bango ba kinana ngo mona ba kenango 100 épisodes, 50e épisode, 60e épisode. Mais du coup, tout le monde, moi, Osuki, au télévision fait, na ba sali nzambe ya lelo na 11e épisode. Qu'est-ce qui a fait que non, moi, Osuka na 11e? Est-ce que idée là yo Osuki wana ozo réfléchir les sous bien tel lingeni ya ko élargir idée to. Qu'est-ce qui a fait que non Osuka na 11e? Autant dans le film novelas. Basuka na ba épisode combien? Ah, mais novelas c'est qu'il y en a 5 quelques. Hein? Bah Syrie qui n'a pas ça. Il y a on a vu la bille entre autres qui je salais après ça fait moyen mais gauche na antenne ah il y a qui n'en a pas 5 quelques on a 200 300. Ko Suki sa idée na 11 épisodes 10 épisodes ngolo baté Maël Suki. Ezaka totei o ezaki très important na film pour tout ça la o roté à bato to moni totei to ko kota to bendaka idée te moni bato nde ba poussaka ba idée ba kendaka na ngolo ba 100 ba 20 ba 30 ba onde Maël Suka bango koninga no baté muto akati idée na 10e épisode nde Maël Suki bato nde ba kendaka na ngolo ba 30 ba 40 idée Suka po ba yebi ke ba bandaki bien mais place au Suki c'est là bazwa conclusion ba ozwa te. Ya omoni ke omona théâtre bandai bien na kati koti bisala sala ba créer sur la famille mo po ba banda nga Suki la ya Suki sa idée te idée to kuna komaki film mais pour Suka na 11 épisodes na komaki et Suki na 11 épisodes et Suki ya omoni to sali sous film asika o ezoya ba Holanda film asika ba osepela ka ande ba sepela na basala nzambale ba ko sepela na ndenge ba sepela ki na basali ya nzambale nous sommes jusque là na basali ya nzambe ya lelo alors que selon idée ya mwana mwindu ndenge totali théâtre biso na ba o ba Holanda biso to moni histoire ndenge betami mingi ngana keino na kati ya groupe théâtral ou ande ko na biso azalaki na kati ya film ya Kibolelo oyo nyosto eleki wana est-ce que mwana mwindu yopé na vie na yo réel tant qu'aujourd'hui tu as aussi ton groupe théâtral oyo kumbelaka mwana mwindu o vivant na bango ndenge ni o vivant peka lolenge papa na biso zomona ki na basali ya nzambe le loto eza le contraire ya automonione ya zuna bon wana eza ba leader mo ba banda ba bandi sika bon eza étape ba leader o moni so mutabandi ki leader sika mutu nyonso soki aoyebi ki boyete na oyo osala te baleka na betape wana au moins leader mo boy azana association na basi nyonso ya groupe akomisi bango ya bango biso pe tanto banda groupe sika tanto banda sika makambo wana ezalaka parce que makambo wana ezalaka na place produit biso esala biso boy matisa ba leader o bazalaka na kati ya groupe bato ba travailleur na comme ça bango basi na ya ka sala kwa za danger za leader suka ba leader wana ba matarate ba kitaka ezalaki conseil na pesi par rapport à ba leader oyo bana ba groupe oyo ba memaka bizale libongo yango moni ke to te ki bango suka ezuna bomoni nde sukaki mama prophétesse mama patience wenge abanda ko suke bato aolia bato ba professeur lokuta suka na bomoni ndenge sukaki suprême azalaki mwasi mo bo mobala banda ko linga ye mingi de mulai mobala olinga ye mingi alandi baloyenge makambo ya théâtre na mibala libanda ayo ko se retrouver longoli zemba kati ba trompe akufi mobali oyo abanda ko vivre na suprême dikin ye azalaki artère pe ya ezuna suprême pe azalaki artère ya ezuna sko dikin wana ayebaki ke suprême babimaka na nkolo groupe mais ye azalaki chef lokola baona mokolo groupe esimbaki te babenganaki suprême yalandaki suprême libanda to bakenda osala mouvement na bango bakome pe mwasi na mobali eza lokola bachef po eza baréalité bachef mosusu tomona bagroupe mosusu omona chef babengani ye fi mo banda kovivre na leader ye mpe babengani ye chef wana kolukaka basala groupe na fi wana na suka mona bakomi mwasi na mobali suka na bango bomoni ndenge esukaki eza baconseil totei makambo tosali oyo bato batali eza tofundaki te eza baréalité même si mama prophétesse na église ba prophète ebele monde to sali film na ngolo baté basala nzambe nyonso ba lokuta te basala nzambe ya solo bazali to te ki bato ba otambola aoloba na serviteur de Dieu mais asala makambo ya bonzambe te nde to te yaki nde bote yaki mwana mwindu alors na kozala en bonne relation na société na binoto na monde na binoto na milieu na binoto théâtral. Comment yo d'abord personnellement tu vis avec d'autres artistes au Pays Basala comme Lokola?
nakozala na relation na bango entre autres papa na yo ba réseau to aujourd'hui si je vous rappellerai que non moi na l'air ba soldat to ya ba artiste o ba bimi na kati ya groupe ba réseau ndenge to yo ka il paraît que yo na bango na ba réseau peut-être ezalaka osimbi koto yo bendi koto à part hier est-ce que au gardera toujours ba bonne relation pe na ba artiste comédien mususu oui pour aninte bon nga na problème na ba réseau suka tiwa to na problème te nga na kenda na nga na continuer vie na nga idée o utaki wapi idée ya basali ya nzambe ya lelo oh boyo mona te na ba église ba pasteur ebele ba prophète ebele ba kaboli ba famille et puis ba prophète na ba pasteur wana ba kotisa bazala na ba théâtre na ba groupe théâtral na kati na ba oui au moni lelo biso so to koma dire na makamba ya nzambe au moni groupe ba raison des ana ba raison des ana tala bomona ki ba réseau te abondelaka il paraît qu'il y a outa azalaka frère il y a une église qui oui azalaka frère abondelaka. Parlons des sponsors aujourd'hui tout le monde a total théâtre baninga mususu au moins pendant non ba tournage na bango ya ba pièce au moins que non ba ça la promotion ya ba biloko et au moins peu bota la boye du coup ba kati ba tie mutu mo ba lobela kaka produit mo robo et donc là ils ont déjà commercial message mon commercial ou sponsor ba lobela yango ba futa bango mais total groupe moi la mwindu du début jusqu'à la fin non groupe il y a le Palais Royaume Fondation to moni biloko wana te c'est quoi parce que ba sponsor ba yete to parce que moi la mwindu yomoko olinga kité ezala bongo bon ba sponsor so ba bi ba yete ndeza bonga naza artiste nganta na olega na TV ngaine na boye bon funa pesa nanu les meilleurs moni so na pesi les meilleurs au moins pe ba théâtre belé ba komi ko au moins likamuka ba publicité wana ko kotela ba théâtre et BBC théâtre au moins théâtre moko ezoleka ne bandelika générique sili ba bandi 4 publicités ba lexi deux tableaux 4 publicités au moins ba tu ba comprendre vraiment idée te ozomona ngai na bengana ba sponsor te parce que par rapport à ya prix nanga pour nga na kozala te na olexa théâtre ndeza boye likola $30 na kati et pourtant oza na succès batu bozila au pays na batu bozila oui kasi et là na boye bomoni ba publicité ya ba $30 ya ba $50 ndi na boye ke na kata kango ba fan ba na kati ya idée na kata rapona tiela bango oh donc ba sponsor mingi za ba $50 te na lobby kaka batu misu bafuta bango pe ba $250 na mona ki misu pe ba 500 oui pour ce qu'on a boye ka ba publicité ezalaka mo ba au moins théâtre eleka batu baotala mo ba kati ba tema 8 publicité au moins na kati théâtre na 45 minutes mais bango moko balakisi idée il y a 22 minutes 23 minutes ba tongo na publicité ce que tote ya nini difficulté ni beaucoup tana wana vous mezanga raté mais na nyonso na nzamba tika ngate pour nazalaki na batu lokola ba HD Maleso ya tika ngate butu pe moyi ba ingénieur de joli passa na Selembao ba maître de l'art y patika ngate merci vraiment na sengi na ba artiste nyonso oya Palais Royal Fondation ba papa Kulusu ba chef de Moulayi ba Sebondo ba princesse Wenge bango tout bazalaki toujours na ngai bazalaki na moral nga nazalaki nango yango monike na makasi na ngai monga mo loboko mo na kokate na bato nazalaki na bango nde ba soutenir ngai po to sala makambo to mona pe mama Gracia donc grâce à aida kinga soutenir kinga apesa biso place ya répétition to répétaka pendant 3 ans ozomona nzambe apambola bango nyonso bato pe ba Hollanda biso ba continuer ka ko soutenir Palais Royal Fondation pour ba idée ya bien ezali tozo bongsela ba makambo bien pe bato ba Hollanda ka biso ba comprendre que différence ça biso na ba théâtre mususu. Alors qu'est-ce que vous préparez déjà moi na Mwindu tout comme presque à la fin nous sommes arrivés déjà presque à la fin de notre émission. Qu'est-ce que vous préparez déjà pour la prochaine pièce pour la film o ezako ya ba o balanda ka yo ba zela nini ozo préparer pour na ba ya webi titre lango eza nini eza nini ngai na yo nani zoba
donc ngana yo nani zoba nde pièce ozozila pièce bandeko balandaka déjà biso bakonsomaka Palais Royal Fondation bazela film pour dimanche autant ezoya to bana moment premier épisode ya ngai na yo papa ngana yo nani zoba mama ngana yo nani zoba. Alors pourquoi baninga mususu bakomaka na total na se mona groupe théâtral to les amis des mais yo to moni ezali Palais Royaume Fondation Fondation en anglais voilà tout ça bon pour na bayo le côté en anglais. Pourquoi ezali groupe théâtral te ezali Fondation? Bon omoni na kasi président pe sobet tout le monde a rappelé oui donc c'est que fondé tout le monde a groupe né dans la donc t'es n'a pas c'est qu'un exemple pour n'a pas si Palais Royal Fondation pour la nini groupe est fondation pour na kati ya groupe barter na bandeko pour na groupe to na deux catégories ya groupe oui na artiste au bazan na Palais Royal Fondation bazaka pona bango bazan na groupe to na effectif bazali na za groupe mususu oyo bango ba na katika ya fondation mais bazalaka quelque part bon so na bin zonzing c'est trop dipon zonzing tant muto yaka ba pesa ke monga caché ngeza caché te ngai ndeza na toana ba loi moko na kati ya fondation na bisopo artiste nyonso o aza na kati ya Palais Royal Fondation ba futaka mbongo po bando futa mbongo na kati ya groupe ya Palais Royal Fondation faut ça la 3 mois après signer contrat sikoyo pose wa salaire na yo na fin du mois ndenge osinela contrat ndongo ozwelango esenga kozangisa répétition te kozangisa tournage te soko ozangisi répétition ozangisi tournage na kati ya salaire na yo moins $25 ozomona fonda groupe Palais Royal Fondation eza société pe artiste muso koza na groupe mususu akoyi pe kozala mais soko oza na kati ya Palais Royal Fondation ndeza boye faut respecter kaka atoza na groupe mususu ojouara faut respecter kaka jour na biso na air kozangisa ngo te mais makambo na oyo osala na groupe mususu etali biso te. Est-ce que na oyo ezoya tomona kaka bilongi tomonaki to ya aussi d'autres figures oyo baye kosangana na bino donc kokota na kati ya Palais Royaume Fondation omoni théâtre Congo ya biso ya Congo ezala ya okangama bepwani ba président ara lelo ekoma ya opanzana mais ba président ebele ara na bango ya okangama au moins artiste moi jouer que artiste principal a joué bien joué mabe au moins na film oya bazongisi njoka ndi a rechanza ngana kata groupe Palais Royal Fondation Palais Royal na ko beng sapé artiste ya président Kikedi on a moni so na komi scénario na nga natali kende na komi scénario na nga na ba fi na za na bato ba ko jouer mais natali ke fi mo ba jouer kuna na groupe président Konzo et c'est na fa jouer linga na obenga yo jouer oh tikaboy oui. Mais est-ce que vous avez un problème na patron ya groupe wana kasi yango moni kasi so vous avez un problème pour anine ba artiste belé ba oleka na ba TV na biso ba Congo mona ana succès na Congo mais libanda place muso ayebanité ba président ba bloqué ba okanga ariza ya kufungwama omoni ariza ya kufungwama na ko sala film oyo ko ya na ko omoni bato ba jouer ki wana ba ko sala pété bato muso ba jouer boka bango ne ba jouer be po ba éduquer masse na bato ba otala non. Mais peut-être bazana bango pekaka bazana kata gubo balungwe vraiment c'est que wana lokwa sika mona mundu almi amemela biso bango balungwe te nga film na ngai bomona bato ya groupe ya Fondation Palais Royal bomona pe bilongi ya ba groupe mususu. Nous sommes presque à la fin mona mundu nous courions derrière le temps. Évolution, comment tu trouves évolution ya théâtre ya ba film ya théâtre na kati ya Congo na ba pays mususu différence ni yozomona alors ceux qui zabongo yo coup de pouce na yoto signature na oyo ngomé na théâtre ya Congo kozala nini moi question wana kasi théâtre na biso ya Congo so to lobby révolution ezate po au moins atam susu président Ogi au moins na leader mo ba solola te parce que leader on a so nga bien certain mo ya président Ogi aya tourner président Ogi oboya na place ba panza a ba okanga arboy
omona artiste moko boye azalaki pa ya président na biso tobengaka JDK soki président JDK basolola na artère moko boye na président moko boye te soki président nalinga benga artère ya JDK omona ata mosu président JDK olinga te artère na kotourne kuna sikoyo foto panza omoni ara lelo eza ya kopanza na boye ngana yo kobengisa nga na filme na yo nga na filme te na espace na oleka mais na filme yanga bato baotala baolanda mais na filme na yo ta mosu kobengisa ngai epesi nga mpe le meilleur mo boye oyo na filme yanga nazwaki te ozomona nga nakobengisa yo président to nakobengisa artère nabengisi yo nga par nde tooleka na CBS ya biloko aveleka na CBS ya toa na chaîne ya YouTube Likofi TV télévision omoni toolekisa na Likofi TV télévision bato baolanda biso na internet baolanda biso partout na CBS mpe baolanda biso mais so nabengisi ta mosusu président moko ya artère ya président moko boye nabengisa yo tourne omona ta mosusu nde nabengisi ye wana atourna na ye trop mais avantage ta mosusu ya makasi na makambo boye azwa te mais nga ta mosusu nabengisi mwana apesi mpe lumière elingi oloba te na fuli ye mais na nzela ya kobengisa na filme na nga azwi mpe opportunité ya barelation moko boye o retour wana ezongi mpe na groupe na bango. Merci très chers amis téléspectateurs, un grand merci à vous tous qui étaient branchés afin de nous suivre. Nous sommes déjà presque à la fin de cette émission. Nous venons de réaliser cette émission, donc nous venons de réaliser cette émission avec moi, la Mouindou. Mon réalisateur, vous allez m'aider. La place voilà, nous venons de réaliser cette émission avec moi, la Mouindou TNT. Sabotan, le patron du groupe Palais Royaume Fondation. Déjà, Ezalaki, Palais Royaume, Palais Royal, non? Palais Royal Fondation. Il y a moi la Mouindou, voilà. Ezalaki, un groupe théâtral, naïe, atsango na lolenge naïe. Moi, la Mouindou, tout ce que qu'est-ce que les gens peuvent retenir dans le passage dans l'émission et puis, c'est la pièce au Ezoya. Au Bombé Libangoana. Et qu'on a combien de titres, de pièces, combien d'épisodes, moi, la Mouindou? On est dans l'épisode, c'est Belengana, on a Nizoba. Dans la CP recrutement, et pas bateau tout, bazana va palais, bazo lukaba, groupe à Rokende, où barozo visibilité dans la lumière. Il y a un groupe moko na minito et puis sa visibilité na lumière. Pour au moni ara lelo za ara to boaki mutu apo boaki okomo Rolanda e vient na boaka ki opesa ngambonga libanga te ari chanza. Donc c'est ba yebele ba obasa pour ça. Ba yebele. Pour sponsor pe ba ya sponsor ba ya ba mécène ba ya na bato bazala posa ba s'adhérer. Ba ya na mouvement to travailler ba ya porte za prelele. Numéro bamona na sa télévision na eza numéro na nga moko ceux qui remarquent to monique moi libaku ezala na ba film to na émission au bengi wana comme ça quelques dédicaces déjà pour que to comme na suka na yo fona ya mbali susu moko na yo peut-être ezalaka au simbi koto yo bendi koto à part hier est-ce que au gardera toujours ba bonne relation pena ba artiste comédien mususu oui pour aninte bonga na ozana problème na ba réseau suka tiwa ton problème te nga na kenda na nga na continuer vie na nga idée oyo utaki wapi idée ya basali ya nzambe ya lelo oh boyo mona te na ba église ba pasteur ebele ba prophète ebele ba kaboli ba famille et puis ba prophète na ba pasteur wana ba kotisa bazala na ba théâtre na ba groupe théâtral na kati na ba oui et là makambo esala maka na salela mutu te eza ba réalité zo leka na kisasa yango neto salaki tente toza na posa ngana bayo baona na biso bayoka baye bayeloko oyo affaire ya nani eza na ngaka tozo tout simba pito oleka na biso tera comment muté mabete eza mabete ma problème ya ba réseau na moi sina ma prophété c'est souvent des très cher ami téléspectateur voilà idée eza question o yelinga siko pona tout na ye moi na mwindo comme ma pesinga opportunité alina ngena awa tout na question tout ko tanga ko mo eza mabete yo na tundi question wana on ngapi na banque te pona bombangu soki ba réseau seli ba réseau na moi sina ye mama pa bon ba réseau na moi sina équipé na nini parce que yo za moi là parce que osolo la ma vie na bango za ma vie na bango ma vie na bango to ko beta te mais oui que moi si ya ba réseau comment prophétesse azala ma prophétesse c'est moi pe ba réseau comment qui pasteur ba réseau des abois évangélistes
Bon, c'est l'ambiance de cette émission, très chers amis. Non, tu sais qui va là. Au moins, il est là. Au moins, il est là. Il est comment dire il y a un Zambé. Au moins, il y a raison des ans. Raison des ans. Bon, on a qui raison. Abondé là. Il paraît qu'il y a où tu as Azalaka frère, il y a une église qui est. Oui, Azalaka frère. Alors, frère abondé là. Makambu ya vina bango to robeta ngote. Bosko so na no détaillé et souka ndeni. Au moins, on a bien. Non, là, c'était juste comme ça, ambiance dans la émission. Parlons des sponsors. Aujourd'hui, tout le monde a total théâtre. Au moins, pendant notre tournage, il y a pièces au moins qui ont ça, la promotion, il y a biloko. Et au moins, du coup, Kati, produit mon robot. Et donc là, il y a déjà commercial, message commercial, il y a sponsor, mais total groupe moi la moindre du début jusqu'à la fin. Non, groupe il y a le Palais Royaume Fondation. Palais Royaume Fondation. Tout le monde biloko wanate. C'est quoi? Parce que ba sponsor ba yete to parce que moi la moindre yomoko olinga kité ezala bongo. Bon. Ba sponsor so ba bi ba yete. Les naza artiste. Quand on est na TV, on est na boé bon. Faut na pesa na nous les meilleurs. Moni so na pesi les meilleurs. Au moins peut ba théâtre belé. Ba komi au moins les kamuka ba publicité on a kokotela ba théâtre. Et BBC théâtre. Au moins théâtre moko zo leka ne bandelika générique sili ba bandi 4 publicités. Ba lexi des tableaux, 4 publicités. Au moins ba tu ba comprendre vraiment idée té ozomona ngai na bengana ba sponsor té parce que par rapport à ya prix nanga pour ngana ko za la té na Alexa théâtre ndeza boye likola $30 na kati et pourtant oza na succès batu ba ozila au pays na batu ba ozila oui kasi et là na boye bomoni ba publicité ya ba $30 ya ba $50 ndi na boye ke na kata kango ba fan ba na kati ya idée na kata rapona tela bango oh donc ba sponsor mingi za ba $50 te na lobby kaka batu misu bafuta bango pe ba $250 na mona ki misu pe ba 500 oui pour ce qu'on a boye ka ba publicité ezalaka mo ba au moins théâtre eleka batu ba otala mo ba kati ba tema 8 publicité au moins na kati théâtre na 45 minutes mais bango moko balakisi idée il y a 22 minutes 23 minutes ba tonga na publicité ce que toté ya nini vieux Eric quel est le destin et pourquoi pas Jarmi Monde babik salutation et pas wat besoin mi gloire ta ma Thérèse Gloria Nyembwela Katalea et pourquoi pas Bieneris Pembele Mamana Wonderson Kwedi Tuka sans oublier na bosania na profiter peka kana saluer ningezo saluer donc nazo saluer ma tante Blandine Zovo donc journaliste presse à Fati Béton voilà oui tozala ki na Excel maman Excel donc c'est ça quoi. Tozala ki na TNT ce que tu suis chef na ye bokamu donc alongo mamoko ya repenser chef na ye chef bonjour boni calme les amis on a quelques minutes car question réponse papa yonem to balisaki nani ngam na balisaki mwana nga ya mwasi ou totalaki na film biso nyonso tozalaki na ba sebondo ou toujours na sebondo donc ngandem na balisaki mwana yondo balisaki mwana alors chef ndenge bozala combien de chefs déjà na kata groupe on a groupe toza 3 chefs toza na sebondo oui toza na ngamo wana no kulusu oui en plus toza na demulai est-ce que ndenge o mona pena o non to tuko lekisa o ezali ki film na biso o tuko leka wana na o ezoya ndeni yo moni nini obeta makambo eza tala ko za pemena les rois serpents donc nyonso ezali sabotana please tout ozala toujours nga bakisala ke moto ya yambo TNT tour oyo kozala toujours papa to okozala siko ne to mono boga we konti bateke yo ça na moi geste là ngayo inde papa kolos Ousmane nan wana nga kolos nganda mudina zwagi papa ye sebondo donc makambo izali en tout cas awa wana palais royal fondation en plus babi bakisa fondation comment tu fais pour que o incarner qui papa et puis o ça bien et puis aujourd'hui tant mobimbo zo sala kana ki papa wana munoko yo kaka pasite yo ka pasi wana couple na biso lelo la coupe tongot
ya ba masa muso ebele bazwa pe banzela na biso mais tellement moi chance et sourire bakenda moi par rapport et bien ya pa cop wamna cop nanga penza ya tongo. Alors les idées a été toujours données par lui-même TNT to bino pe na bonde bozalaka wana bo pesa rapé ko ba pe leader ko to idée na moni to ke na ngo te wana ye bon idée sanga raté ya kobagisa mais touché alors que to komi na suka to c'est là toujours papa de lobby en tout cas oui jelanga toujours na koloso itage koloso donc ngaye yonte papa koloso ba tout bazoli ngaba kota groupe buya bukumona papa koloso uzumon nan wana nga koloso en tout cas ba fali ba sepela nango makasi en tout cas ba sepela nango tant ba yoka ka bongo et ça la bango pe bien na yebike to ke na suka sans oublier na pesa ba mbote nanga et pas Raïs Misa Tukaka Raïs HD Maleso na bande lisu tantina nga Blandine Nzovo donc journaliste presse à Mokonzi maman na Excel donc c'est ça na Mourinho donc madame n'a parlé bambote à trop c'est ça quoi. Merci beaucoup très chers amis téléspectateurs, un grand merci à vous tous qui étaient branchés afin de nous suivre. Nous sommes à la fin de cette émission qui a été présentée par moi votre humble serviteur Merveille Kwedituka, maestro de la presse congolaise. Je n'étais pas seul, j'étais avec mon héros dans l'ombre, c'est lui qu'on appelle Papa Alain Mounibani. Papa Alain Mounibani, un grand merci à toi de m'avoir tenu compagnie pour l'Imtasali Tebino, by Obozomi na Bandako. Bon, mon abisso, quelques salutations TNT to comme na suka émission. Na bois qui Papa Alain, na bossana qui Papa Alain, sobat ba mona na film, ba qualité à image wana. Vraiment. Ba cameraman bazana bango belé mais au kanga beleka. Te. Ye ata ye ndeza ba ata to swani to bebani to tika na te. Wala mutu na ngati. Parce que nous sommes arrivés à la ye pe aza na kati ya fondation Palais Royal. Mais ye to voyager na yete. Ya solo bon ay otika. Ah otika. Non c'est pas possible. T'es quelques salutations to comme la souka. Nous courions derrière l'État. Na pesi mbote na maman prophétesse qui tambala na Kinkole. Maman Marie Kainda. Na bosanité nyota kitambala Diogo Christian wana ba famille na ngai Pelazi Kipeya Zizel sœur na nga Zizel na pesi mbote sœur na nga Fatuma ikoto aza ba mbote ya ebele na bosanité ya mami pe kitambala po nga ba manager na nga ba politeur na nga ba famille mais ba tout subir au kota hein ba yo kota so ba yo kota et ça la bien. Merci TNT Moussa Pimoko Eskolaka et la montée tout ça na souka déjà tout na souka nous courir derrière l'État tout ça ce matin yo quand émission de 6 na bozanité HD Maleso na Kinkole ba place ozali ba mbote belé ba président nyonso oyo ba lekaka na même chaîne oyo to leka na pesi bino ba mbote ya ba président nyonso ba lekaka na yo biteza muke na pesi bango ba mbote na bosanité papa Alex na régie kuna ba mbote ya ebele bata sécurité ya CBS na pesi bino ba mbote ya ebele ba fani nyonso o balandaka Palais Royal Fondation o balingaka biso soki remarque ezali to idée fo bo bengaka numéro za na se ya télévision za numéro na ngai benga pesa remarque po to bongisa po mutu te na se na moyo akoka na nyonso ça ni être un grand merci à toi moi la monde d'avoir répondu à mon autre invitation na ngana to invité nga to mon hein yo to invité nga to mon bongo chaîne tout ça l'émission plateau ça c'était la bienvenue de l'émission. Je dis un grand merci à madame Grady Massamouna, un grand merci à Biké Transport nanga etpe ko inanga mi baleza na maman on a eu publicité encore pourquoi pas dire un grand merci à vous Mouzé Jacques Magamba, un grand merci à vous et pourquoi pas madame Gili Magamba, ba grand merci na yope chef d'état-major Papi Kawaya Lena Lazaïroise petite terre propre Gloria Lombombe, Babik salutation. Nous sommes à la fin de cette émission. Cette émission a été
Oui. So na suka te menzembo na ote. Mama ye, mama ye ye ye. Ah ah ah. Mama ye, mama ye ye ye. Ah ah ah. Riba jeri balanga ye. Ah 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 ah. Un grand merci à vous, Papa Alain Mounibani, les réalisateurs de cette émission. Ngala Binoto Molani Mbala Sima. Bibi 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 bibi.